Bonjour, bonjour, bonsoir ma famille. Bonjour, bonsoir. Na Pesibiso Mbote, na Kombo na Yesu Masia. Vraiment, j'espère que tout ça très bien partout et pas y mi papa, maman. Ndekwa moi si ya mobile na umtokozwa vraiment libaku ya kolandanga. Tikanza mbalola apambola biso. Topesi merci pour na souffle de vie parce que ce qui toza lelo envie to télémito partager. Ils ont la makasi na bisoté, pourquoi pas tout ça les devant ya nyonso après tokoya pour na ko développer sujet na biso ya mukolo ya lelo. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, le Dieu fidèle, Yahweh de précieux, merci. Merci na souffle de vie, merci na énergie, na makasi pe na protection nous la bombo na biso. Ozali nzambe oyo na kobate la biso, bate biso mabota na biso bandeko na biso. Osali biso ngolu ya kokutana ya kopartager lisusu na tango na mkwalelo eza na makasi na biso te. Yahweh te recommander moment oyo se na loboko na yo papa za na biso début jusqu'à la fin. Saint-Esprit de Dieu yonde diriger kamba lobela biso. Tolingi to partager Seigneur et ou te pai na yo ezala oyo ko sauver biso ko sauver ba ampe mabota na biso to chasser nyonso ayo te ezala musika kimia reine na yo ezala partage na biso pe ya chaîne na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen ma famille, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola biso vraiment na ebi ki moi mikolo ezoleka moi mikolo mais on est là tozali par la grâce du Seigneur. Voilà, ce qui lelo eza vraiment mbala na yo ya liboso ya kokuta na vidéo ya mama bi ya kotala vraiment na sengi na yo kaka o s'abonner na chaîne na biso lelo ce qui eza mbala no ya liboso et ce qui peut peut-être eza mbala liboso te, je m'excuse, ce qui peut peut-être eza mbala liboso te otala déjà 2 ou 3 vidéos lelo kutani susu na vidéo mususu na sengi na yo kaka o s'abonner na chaîne na biso tango s'abonner ko bosa na te ko activer cloche na yo ya notification et pourquoi pas ko liker vidéo tant total vidéo ezalaka vraiment important ya ko like ka vidéo ko commenter pourquoi pas ko partager pour na ko sala ke chaîne na biso e mata et nzambe ya lola akozanga te na ko pambola biso. Voilà ma famille, na ina sujet moko to solo la lelo entre nous sujet aucun de to lobara ke soki to ye to akaka na eloko oyo to yebi ke tant to lobe eloko oyo ezala moko mibale misatu bako bénéficier na yango ezala toujours malamu soki to partager boye oyebi ka ta mutu moko ayoki amemi yango na mutema et akei pa saleli yango lokumu ezongaka toujours pa nzambe parce que tant to yaka boye to yaka ezaka na makasi na biso te ezaka nzambe nda permettre nde atiaka oyo ko kati na biso po toya toyeba ko partager na yango to senga vraiment to like ka vidéo tango to tali. Voilà, chaîne na biso ezali chaîne oyo tozolobela oyo ezo concerner ba vie des couples, ezo concerner mabala, ezo concerner ba vie na biso ba vie quotidienne et oyo ezali pona bopeto ya nzoto tant mususu olobaka ke ino ka kolobela mabala ka kolobela mwasi ka kolobela mobali ka kolobela bongo to lobela su nini yaya to lobela su nini loka o tozana onda mokili bien sûr que tozana mambebele na mokili mais tant nzamba sali batu mibale o baza mwasi na mobali ye mobali lobi ke il n'est pas bon que l'homme soit seul donc ya malamu te mobali azaye moko donc faza na être semblable aza pembe na aza mwasi tango bato mibale na ba osangana soki ba yoki te soki ba apprendre te soki ba découvrir te ba vivre ndenge nini parce que nzambe oui Seigneur azawana ngana loba toujours ezaka na mutu oyo a conseiller malamu oyo a conseillaka mieux na domaine ya mariage lokola Saint-Esprit azate mais na kati na mokili awa na se na moi et physiquement soki pa zotelemisa ba oyo ye asepeli atelemisa pona ko partager pona ko sala ke to bénéficiaka 1 plus 2 plus 3 plus pourquoi pas to zo ratanga koyoka baloba toujours que ya malamu to sala ya mabe to sani to bwaka mama abipa koko ya liboso bwa alobi quelque part pe omoni que non place wana pe mama abia sali erreur alobi mabe parce que dans un mutu l'erreur est humaine. Voilà, alobi mabe anga na ozwa wana te o mama abia alobi wana eza yango te na sala yango te ngana juna nga oyo donc cela veut dire que sur 100% ori ko se retrouver à 30 40 25 20 apona nga ezalara bien et pona nzambe pe lokumu ezongaka pa na ye po yende asali ke mama abi aya liboso yo pe otombe na video ya mama abi olanda pe ozwa oyo oyebi na kozwa wana na yango s'abonner, liker, commenter, partager nzamba ozanga te ko pambola. Voilà, naningi to solo na ba maman
na basi o bazaka biloba loba. naye kolobela vraiment lelo basi bazalaka biloba loba. En tout cas côté bozali bo mekampe ko tenir nga regarder koloba te ke o boya bo atolobela na ba mama na ba papa et même so bo ata so bo kiti na ba vidéo bo mona ba titre eza wana parce que awa titre o ko mona ya o maramu yo kuta na kati o nga na oloba. Donc bo mona ba titre eza wana ke tolobela ba papa tolobela pe ba mama. Donc jour to senge tolobela ba mama tolobela ba papa tolobela jour so pe senge to sangisi papa na mama na kati ya sujet moko tolobela rape kaka. Voilà. Donc lelo to ekolobela ba mama basi ya biloba loba. Basi ya mabala o bakangaka minoko te. Et tant na loba boye na soulevera toujours na fongola toujours parenthèse mo po na loba ke so na lobeli mwasi ya libala to kanisara te ke tozo lobela kaka mwasi ya libala to lobela mwasi ya libala to bandaka bongo po eza komba chaîne na biso o tozo lobela libala masola libala pe bopeto ya mwasi mais to lobela toujours femme en général parce que même mwasi oyo nanu abalite oyo ayebi ke akobala bien sûr parce que za na basi mususu bango ye alobi na yeke ye alibala eza na ngolo te lobela ke ota kubala na yete to ko forcer mutu te mais na oyo ayebi ke nye na vanda abo na zelara jour temps na nga ekoka ou bien na ozela nzamba tine na nga mutu na sa nini na kota na ndako libala. Donc mutu wana sa rani assez préparaka mutu wana sa rani assez préparaka donc na yango lokola se préparaka ezalaka malamu sa nini ayoka. Donc cela veut dire que tozo lobela femme en général et en particulier basi ya mabala o baza déjà o baza na ezaleli wana o baza na makambo wana batika mais ba o bazo ya bazo se préparer bango pe bazo apprendre pour ba keton ba okota ba osala boye to pe ba osala boye te. Voilà. Donc nazo bela basi ya biloba loba. Moi si oyo azana kati ya ndaka libala mais azana secrétaire et pour aller même plus loin et le repenza otozo côté la lelo moi si wana abimisaka même oyo ezali ba secret ya intimité ya couple na ye libanda na miso ya bato kobetela ngo masolo biloko nini oyo eza plus grave oyo eza très grave oyo mwasi ya libala ko exposer te concernant son mari ko exposer yango libanda. Moi c'est libala jamais okoki ko révéler force ya mobali na yo na mbetu jamais maman même si azaka makasi te na yo mwasi ya libala jamais okoki ko révéler force ya mobali na yo na mbetu tango bozalaka na ye na kati ya bafeti na bino obeta masolo na ebite bato mususu ezalaka ta mususu bovandi na kati ya bata mususu famille ou bien ba camarade mingi ezalaka ba camarade tellement okike camarade na yo wana azobeta lisolo ya couple na ye ndenge bato mususu bayaka ko impressionner bato mususu mona peza nango oyo ya vivara te mais azobeta masolo wana po bino bo bimisa bo avouer bo bimisa oyo ya bino yoko balobaka mutu faut ozala na sagesse. Mutu pena onzamba keli un être humain sagesse na vie ya mutu c'est très important et ça blo mususu to bota maranango mais ça blo mususu au fur et à mesure to kola et yaka na ba âge et yaka il faut ozala nango otala pena âge na mama ke na ba 30 ba 40 ba 5 ans mais ozana moi sagesse moko boyete kati na yo donc oza facile à manipuler facile à atteindre ce n'est pas bien. Yeta mususu eloko yazo beta ya foyer na ye ya couple na ye eza bongo te azo lukaka kende ezalaka kaka ke moninga beti lisolo nga pe na beta yanga po sala moi na ebite oza obligé te oya beti ya yetika ya beta ya ye yo oza obligé te ya ko beta ya ko révéler o eza yo basi ya mabale ebele bokoma soki bosangani bovandi bozosolo ekomi neti mwa compétition moko boye ekomi neti mwa je moko boye soki ya likelemba soki ya nini mutu na mutu ayebake nga na vivara boye na couple na nga nazalaka boye nasalaka boye après mama bakie nango wapi esali siko nini échanger siko nini au contraire yo moko zo souffrir parce qu'il y a des choses mususu oyo zo lobana en réalité yo moko ebike esale mate zalati mais tant ozo lobango tu souffres yo moko na kati na yo ce n'est pas bien ba AVC on ozo loba ba AVC mususu bino moko boza ko se créer yango bozo posela pe mibala bato mususu makambo
ya solo po eloko mususu yo ozolo boyebi keza bongo te mais osweli yango ta osolo bango pe na lolendo na vantar na nini yo motango okele motema ekomi konyonga yo komi konyonga yo moko ozomi créer pe ba malade yango. Tant mieux de rester calme, mais ce que l'on a internet, c'est comment l'angoisse, pour développer bah sujet c'est important. Oh, et ça là que maintenant muta bénéficier. Pourquoi seulement qu'au tana oh ils ont intimité la vie des couples, pour exposer en tout le temps dans ma solo entre amis. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Moi, c'est liba la jamais qu'on révéler force ya mobile non ambeto. Et ça la makasi, et ça la lembele. Maman, ça concerne que vous deux. Donc ceux qui ont moins handicapé, binomi balende boko nuka solution. Mutu oyo ke obete la lisolo. Okanisi ukola yenda opesa o solution. Kontra opesi mukongwa sekio. Lelo pito kumo na ba TikTok na ba YouTube ba internet. Basti c'est comme ebele babiloko comme ebele okoza na moi eloko mongo esani na nzoto no bien na nzoto mbala na mama kota YouTube kota Google sala ba recherche luka okozwa solution okozwe loko sangisi ngona prière okozwa astuce omona ke osani okosalela yango pe na likambu na obeta kaka likambu na ozana ngo wana kota na Google kaka likambo ezo préoccupé yo couple na wana bien santé no bien mobile no kota na Google mama beta yango koma yango soki po komi français mabe Google a kobongiselo ka kuna yo moko tango ekobima omona ke yango yo penzangane na salaki mabe orthographe voilà ekobimiselo wana ozui eloko ozoluka ozui astuce na yo OK obongisi couple na yo tango ozoke leloko to tikanga yango lelo sene santé tikanga na bakanda na lona tonda ite otonda ite ndeni lona betu na tonte mahambo ayi donc alembi okokata kosala te atiki nga na baposa azo mama po akini nango wapi est-ce que moto obetela masolo ya mbetu na yo donc baloba keleli conjugal sacré na kokanisa kaka te ki soki eza sacré mwasi ya libanda ou bien mobala libanda ya kolayela ngo oui ça fait partie mais tout ce qui concerne le lit oyo nyonso concernera mbeto elekaka na mbeto esepasaka na mbeto eza eloko akobimisa libanda te ma soeur eza eloko akobimisa libanda te parce que tant yo bimisi déjà makambo esepasaka na mbeto no bimisi yango libanda donc déjà o exposer li conjugal na yo o exposer yango za sous sacré au bébisi au détruire la femme sage bâtie la femme insensée renverse. Yo kanisi sok balobi la femme sage bâtie la femme insensée renverse ces akara na makambo na ba donc tant des choses ça là bon c'est déjà que ça là déjà une femme insensée et ça déjà que ça là une femme manque de sagesse et ça déjà que ça là une femme insensée ça que ça na sagesse c'est que ça na maturité akokarane kututé le loko ta kokité loko tu na itonzi na ngate na kanda mobana ngakutu mususu po mona soki muninga wabeta masolo ngakutu pardon nga soka zuyo soka bandi au désert du matin ya ti 4 atango ola mukana tongo makolo mukongo nzoto mama tika nga kota na zakale mama ozo bimisa ba secret ndako nozo fongola ba porte ba combat jalousie oyo ekoma na mutema ya batu lelo mutu mususu apumbwaka te aza ndoki akenda kopumbwa akasaki ndoki ezaka mutu fa alamuka na butu akia pumbwa boti maseke kimutema mabe mususu soki ezo ranger mutu na kati envers bonheur ya baninga ebotisaka haine et ça déjà haine wana déjà yango ndezo eza ba combat o mona ke mutu asali yo mabe kabo dans le vide ba mabe o to komo mona batu ba komo osala kale to yebaka kindo ki po ali en face ya famille no face ya tata ya mama asala na accès moko boy na vie na oza na makila oza na pouvoir moko boy lelo to komo mona mutu putu ni de loin ni de près ni de sang ni de chair ni de nini nyoso wana mais asali yo ka mabe asali yo penza mabe yaya asali yo mabe oso tuna pena nzambe pourquoi asali to komo tuna nzambe ba question mususu nzambe batavandi na ye biso moko to fongola ki porte à cause ya bla 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 à cause ya kolobe loko batumi yo te tako to sanganaka entre amis. Même si to sangani biso nyonso toza ba femme mariée, est-ce que toza kaka censé akobeta masolo ezo concerné ba li conjugal na biso? Est-ce que toza censé?
toko beta na masolo en général toko lobela même to vandi entre ma femme mariée tozo lobela peut-être sur le sexe entre le femme mariée mais toko ko lobela te ke na lobela ya ngaube yo lobela ya yo beto lobela yo toko ko lobaka bona kati masolo tam sumutu pazala ki na likambo wana kara wana a se retrouver na kati wana asaini azui parti na ye mais ce n'est pas important ya kotanga kaka ko loba kaka ke ngai kutu na couple na nga ngai mobali na nga na mbetu moi ça libala yaya jamais okoki ko révéler niveau yaba ku osara na mobali na wana deuxième po to lobelaka mamba mbetu yo pena biso beta 3 coups biso 4 biso 6 yaya iza nini komi fongolela ba porte yo moko kaka na kati mutu ya tala obi nzamba mystique nzambe mayelo atia na bata mokili ti batonga bandako omona bena chambre batia yango 4000 basuki wana te batie porte et suki so wana te babakisi rideau nyonso ne lobela biso elo te parce que balobi soki ata makambo so ko enseigner biso te même nature et enseigner biso po eloko moko epena yo omona ndeni bakotia 4000 batie fenêtre mais fenêtre batiki yango pe bongo te batie porte soki fenêtre porte na ya kokangela fenêtre batie yango rideau batie porte batie rideau nyonso ne lobela biso elo te pour dire que il y a des choses où etikala na kati ebima libanda te parce que même temps to yamba ba paya omona keza mo paya musu tango yambiye okotisi na salon yana mupaya mususu atikali na balcon yana mupaya mususu azopeta mususu mo accepter ya koma tina couloir. On se comprend. Donc pour dire que na vie ya mutu, il faut que za la peine na ba limite na makambu nyonso ebele na kati na vie na yo. Ko za na kaka te na accès ouvert ya eloko nyonso na kati na vie non. Wana za su mutu te. Parce que mutu nyonso ndenge toza benase na moi o mutu nyonso za kana moi partie na intimité. Parce que ce qui est partie intimité on les ate. Ne biso so toza la exposer. Ne mutu nyonso ebi mutu nyonso, ne mutu nyonso ebi maramba mutu nyonso, ne mutu nyonso ebi libanda pe kati ya mutu nyonso nde mutu nyonso tanga mona mutu nyonso mona ki en détail et en gros bon comprendre ma loba donc au mona pena mutu boy mo mona en gros au mona en détail à moins que bokenda ti na ti mais so bo suka dans limite ça pour dire que c'est sa vie donc ki bo motoné yango wana il faut limite moko boye zala bon mona ngati bo moni misu nanga bo moni moi crayon nanga bo moni moi rouge à lèvres nanga bo moni moi ni mais ya ba détail mosusu bo moni te wana siko ndenga yango wana eza lokwa nde toza na corps na âme na esprit tout monde a nzoto tout monde a âme tout monde a esprit te donc c'est ça ndenge moko fia moto azana ba secret azana intimité azana eloko oyo esengeli te moto nyonso asani amonango jamais qu'on révéler force ya mobali na yo jamais qu'on révéler ba nombre ya ba minutes ya ba secondes ya ba quantité ya ba coup sala na mobali na yo jamais yaya jamais qu'on exposer li conjugal na sur les réseaux sociaux l'autre moment la basi ya mabal romona ye pour abattre ba yeba ki vivra bien déjà tant atira déjà ba photo na internet ninga sapaka ninga saka propre atunka pona ye koki wana te donc c'est que fois qui na oti na chambre ala ki sa chambre na ye ala ki sa mbetu na ye ala ki sa biloko esengeli ta ala ki sa mais c'est quoi cette histoire toke wapi quand même atako to balobi yango que tout est vanité nyon se kotika mais tant to ana mokito ana droit intimité to ana droit ya respect mobali no kande bozala ni wana kande bato bamona ke bapesa ke ba valeur yaya mobali no aza cadre te azala soki mutu munene ndenge yozo lingela soki ozo kanisela soki ndenge nini te déjà comme aza mobali na yo déjà bato libanda ya ndenge na ndenge ba respecta kaye donc cela veut dire ba respecta kaye po ba yebi kati pe libanda neti donc c'est que pour azana intimité moko boy azana valeur moko boy o mutu nyonso mona te o mutu nyonso ayebi te parce que yo loko oza femme insensée yo loko oza femme azanga sagesse yo loko oza femme sage te oza femme oyo en tout cas bo excuser nga mais olobi te ndeni te bato ba yeba ke na la mbeto à Louis Vuitton
ndeni te bato bayeba ke natanda dra Gucci, ndeni te bato bayeba ke natanda dra ya Yves Saint Laurent, griffe moi ezaki na oluka wana ebombani. Donc ndeni te bato bakoyeba. Donc yo faut la kisaka omoni ete atie mbetu na ye. Balaele donc na mobile no ti bato ba respecter bana babi ke lela laele dra Gucci na Louis Vuitton. Eliko na opeza pe griffe lokuta. To ka soni ko. To ka soni ba mama. To se valoriser. Mobali soko aza peut-être célibataire azalaka na mobile légère mais bon moi mibali to bon na peut-être surtout bien en légèreté en fait et ça ndenge mibali moi bon nyonso pété il y a des hommes au bazalaka penza organisé au moins que moi organisation mususu mablo mususu pende ezala penate mais une fois marié donc abi que 1 + 1 = 1 aza ba komi batumi balé physiquement mais mutu moko donc ça veut dire force moko boyé et l'eau sagesse moko boyé mara mususu moko boyé bakisami donc akomi na moi tozo comprendre ka mais si ko yo mutu ango tango yeba kanisi obakisi mwani mais yo eko longola lisusu lisusu ko bebisa su makasi nyonso wana po anyo za posa matalana wana posa bato bayeba wana posa bato bamona ki vivra bien na kati ya couple na yo ozala ya rotonda ozala satisfait ozala oui c'est bien faut ça satisfait parce que libala eza sacré libala eza institution divine libala eza eloko ya esengo libala eza eloko mutu so aza nango fa azala heureux fa azala heureuse libala eza eloko donc nyonso tu wana déjà tango bato baomona yo même si mariage parfait à 100% exacté. Libala nyonso ezalaka mona moi les hauts et les bas nango. Libala nyonso ezalaka na moi boye point nango ba yeba kaki awana eza mabala. Mais déjà tant bon mono ba yebi que non tout va bien azo mona na déjà une femme boye. C'est tout non? Ekokite. Faut exposer nyonso siko bo moto no eza poza suna bo moto te. Oza suna valeur aki bo moto te. Ezate yaya. Ezate. Poni posa femme insensée, poni posa moi ça loba. Et pas na bino, ba camarade na yo, ba yebi combien ton mari gagne. Ba yebi salaire à mobali na yo. Oh yo zo ke no bete ya lisolo, yo yebi mobali ne so azo akombe. Ya nda rolala ate oyeba te siketanga. Oyebi te mobali ne so azo akombe. Tam susu yo ti ozo loba wana eza complexe. Tam susu ndengo monela bango bi ba mama na bazara bien, tika pe na beta ba moi bon. Ya on a la Bible lo musubilo mo bo kenda ko créer yango bozo luka ba AVC. En réalité eza yango te mais tant ozo kendo sala yango ezo mi yongo mona kati ozo mi boma yo moko petit feu. Ozo mi boma yo moko petit feu. Ozo kendo loba biloko eza te. O existe akate. Mobile na nkota gagnable biso ko chaque fin du mois biso chaque semaine mo ekota na onanda moi chaque semaine ya so ekota na mais c'est parce que tu travailles non c'est parce que ton mari travaille c'est parce que vous avez quelque chose écoutez la binombo gloire au Seigneur mais pourquoi tout est vanité attends na bombi na nga eza na ya tout est vanité tant de rosalati aussi longtemps tous en vie c'est important et c'est ça qui est mutu fois na kibomoto fois na partie na intime fois na moi valeur na mo au partie mo au batu ba yebite ya onde ko ça que ba respectera mutu et ça mokili eza ndenge wana même tous na mokili maramsusu totalaka nature et enseignant biso na maramsusu to msusu oyoki mama abi ateite oyoki mama xy abato pe papa xy ate yango te mais nature déjà ka ndenge moko zo monela tant que sagesse à kimomoto ezo enseigner makambo ebele ba mama totika biloba loba totika ko révéler ba secret et intimité ya couple na libanda tika ko bimisa biloko oyo sengelo bimisa to zo bimisa libanda pona ko dévaloriser couple na yo foyer na yo na bato ba respecter bino et ba blom susu ezonga mabe long su yo ko loba ona ndenge moko bolobi yango ekei metango ezongela tango su mobali na yo ou bien ezongela yo moko ezongela tango su belle famille na ou bien na ba entourage je ne sais pas où ezonga mabe ba retour mususu ezara mabe sungara te ba retour mususu ezara mabe sungara te yo mo peno mitalo mimoni zoba yango wana mingi même na losambo mama so oza pena mwasi ozo ata 10 minutes 15 minutes à prière mingi senga sagesse na intelligence mingi senga yango penza na maturité na nyonso wana senga yango penza basenga na ba nzamba za na nzamba pesa na ye Salomon asenga kiti
basengaka yango penza sengaka yango ezala mingi kati na yo po épargnaka yo na bablo ebele parce que na biso moko tokokaka te po tozala pe okoka te mais tant tosenga pa nzambe nde pesamela biso et puis nde sunga biso na bablo mosusu oyo eperngota biso tosala te koloba baforce mobali no na mbetu te ko-expose yango te ko-expose mesure ya nini ya bonzoto kibombali te ya mobali na yo te ndo mona basi biso o pende ya lokwa ya papa penza ya nini ya mobali nanga awa so bobandi ya mama tina ba trompe kono oke bouchon na ba trompe nyonso wana mpona nini osomona te ke yo mobela ntango oloba bongo omona te ke oza immature omona te ke oza na sagesse te bozo expose mibali na bino pourquoi Bible elobaki te ke l'homme sage bâti babi la femme la Bible savait Bible yebaki parce que faut tosala pe mo exception faut tolakisa pe ke non malgré Bible eloba pena ke non boy tosala pe boy et ça la bien biloko mosusu ntango yo moko oza nango mais ntango ozo apprendre biloko mosusu ntango po yebi ke quelque part ata na tanga nanga Bible yango te na tanga nango te mais quand na yoka bato balobaka donc ezalaka pena na Bible c'est que nga pena fo naluka nazala na eloko yango nasenga yango mpenza kote ezala kati nanga mpo naomona neti nga pena na libanda nango c'est important makasi c'est important secret makambo oyo ezoconcerner lit conjugal na yo oza censé obimisa libanda te. Quand on parle des sacrés, quand on dit les lits conjugales est sacré, sacré on est zakate ke bino quand ça le quoi babi sacré, moi ça libanda ko kotate mobile libanda ko kotate. Oui, c'est ça aussi, mais sacré aussi na makambo ele kaka na liwana et ko za l'exposer pas batu n'importe qui aye bango ko na matoyi na eti. Kwa ke nango wapi? Valeur à couple na yo eza wapi? Respect à couple na yo eza wapi? Ya bo moto na yo to pe ya mobali na yo eza wapi? Ba mama to éviter biloba loba. Moi ça libala to pe moi si abonga na biloba lobati moi ça bonga na biloba lobati na bité que son alobi moi ça bonga na biloba lobati c'est que ba papa nde ba bonga na biloba loba non ba papa pe bonga surtout que tu ba papa simba ko tuté moi c'est que olati jip on a c'est que olati jip donc biloba lobako e bonga ka na mutukati eza pona chako po chako mamba loba to yoka te atali makela loba ne to yoka te to comprendre te entre bango. Mais biso bato ezaka hitoti po ofongola ba porte mususu oyo falaki po fongola po orobeta ba libanda mususu oyo falaki po beta o seni ofongoli ba porte d'entrée belé na vie na yo ofongoli ba porte makambo ebele ale yo ngo komi susu mutama bolongo o famille na biso ba loka ba réclama ba sala boy nzoka mutu kutuko ya ni de sang ni de chair ni de nini mutu azwa ki porte wana po ye pa vanda ki na ye mutaki ofongolo munorote yo loko oza mutu olinga omiyebisana oza mutu matalana olinga ba yeba yo ba mona ke yo vivaka boy mama c'est pour toi eza pona yo eza pona bien na yo o nyonso nzamba pesi yo nzamba permettre ozwa po ebiblo mususu foto yebake na vie ebike nzamba meka biso na babozi mususu yango lo mona mutu mususu asali ba nebele abondelaka kenda kekisi bato mususu o babolwaki ye pena banda église banda kokende nya pambola mati isa bato mususu nzamba yeba biso koleka biso moko nzamba tali abi yeso na pambole pene ezali baku mpona bato ebele azala na bongo azala enseigner bien azala mûr akoma mûr azala penza bien enseigner bien mûr omona nzamba yo pambole même tout mususu nzamba bi tena pese na oyo après ce que okomona yaya quand nzamba meki ngai na yo nzamba meki biso kaka tokomi soki ndeni boso so apesi biso ya ebele oyo tomonaka pendaki ya banenge wana peno torevaka tomona na ba internet ya omi tuna pendaki est-ce que aza pana mbongo yango boye ya solo tosuka wapi c'est que bato tozala na bango bamela mai te non yaya c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit si et seulement si que ta bénédiction vient de l'Éternel et où tu es pas nzambe alors eze loko oyo eza sujet ya matalana te eze loko oyo eza koma libaku mpona bamususu te ekoma te parce que eza na babilo mosusu to tomona bapayen baosala yango ça se comprend omoni ke ye aza na ye payen asambelaka te
ayoka ata mosusu maloba nzambe te, ayebi te qu'est-ce que c'est, ayebi te boye. Mais ngai na yo ta mosusu tozwaka ngolu chaque jour, je dis bien chaque jour, ya yoka ata liloba moko ya nzambe, même chaque jour te, même 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, tozwaka ngolu wana ya koyoka liloba nzambe. Yo moko poza na ngolu wana ke moko po s'enfermer quelque part 10-15 minutes ya obondela. Siko poni kosala babiloko eza bassesse, poni kosala babiloko kolakisa batu ke talanga naza na biloko ya mokili. Non, yango moni batu bakomoloba tout est vanité. Tout est vanité, ça raison muta kufi. Tant que ça est important, mais ce n'est pas que yo okomisa ngo lokola sujet moko boya ndenge moko boyke et les eba mususu o baza tout autour na yo. Donc batu mususu okanga benga batu mususu baza jaloux, baza jalouse. Pourquoi? Parce que batu ba se sentir à l'aise te pembeni na yo. Donc ba maman to changer. Mais que soki oza na caractère wana oza na eloko wana nzambe asali grâce yolanda penza partage oyo ezala bientôt mitala esika nini oyo to se retrouver na yango même na moko mibale misato tobongisi lokumu ezonga pa nzambe e nzambe wana ozwa lokumu tika nzambe apambola biso tokutani prochainement pour la numéro ya sika. Que Dieu vous bénisse vraiment. Abonnez-vous, bisous, s'abonner, liker, commenter et partager. Tout prochainement. Merci, bye.